Évêque, image ou l'accent. Bazalé Koko Sangai. Moukandé est de plus loin. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Mouto bazo benge évêque, il faut être irréprochable. Bakouté na makambo papa mate, bakouté na politique te, bakouté na divorce te. Quelqu'un qui n'a pas géré bien sa propre maison, a osé la leçon comment. Évêque, image ou l'accent. Bazalé Koko Sangai. Si c'est vrai que eza mosani nzambe pona nini kotelema ko condamner ko bwaka ile mabanga ko lapider, pourquoi au lieu au sala bongo pona nini te yo oza mwana nzambe nzamba yebi ko fuka makolela mawa nzambe. Bienvenue chez nous sur Dada International Télévision, le choix de l'excellence. Avec moi, votre humble servante. Dada International, la femme a plusieurs options. Le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette belle mission avec votre humble servante au Bolingara Mingi, Naebike, Batunio sur Batala Rabiso, partout dans le monde entier. Bah, oh, Nyon sur Bapesa Biso confiance. Bah, mais ça n'a pas tous à la invité Pembe. Mais aujourd'hui, dans ces pays, c'est par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux concernant un homme de Dieu, un papa, peur de famille, koko yaba koko na yo, père spirituel pe yaba nzimi na yo, l'évêque Pascal Moukou na yango. Par rapport à cette nouvelle au Ezala qui déclenchait depuis Lobina Poutou, on n'a pas voulu vraiment tout faire de kimia. Par rapport aussi à Makambo Batou Bazoloba, par rapport à public et puis Tomoni bateau à peu de fois babungisi kontimana bango concernant ce qui se passe na basali na Nzambe et surtout nakati yaba église. Merci beaucoup si Jean Donga là derrière la caméra pour les images. Joël Mola, merci beaucoup pour la réalisation de cette émission. Merci à la grande famille de Dada International en direct de l'Afrique du Sud. Merci à Monzens Mboma, merci à toi. Jocelyne Ibakonzi, je te salue aussi ma chérie. Je salue tout le monde dessus et surtout je salue plus le peuple de Dieu au Bazolanda Bisso partout dans le monde entier. Je ne suis pas là pour condamner. Je ne suis pas là aujourd'hui pour juger. Je ne suis pas là pour kolinga kondi misabatu kebanzima histoire wana eza vrai. Tokobo isabatu ke histoire wana eza fausse. Par rapport à la vidéo, tomoni batu o baye baka makambo. Bato yo baye baka batu koleka batu. Yemoko basali déjà ba capture on a vu ba élément au ba vidéo mususu je crois bozo mono ezoleka ba image mususu wana ndenge pasteur abenda moi elongi bomoni ndenge batu ba prouver que ezala kié tomoni côté mususu batu ba lakisi ba montre tomoni batu mususu alobeza ba montage batu mususu ba lobeza ku monter par rapport à parti politique. On est à politique donc ce qui concerne la politique est à libisoté. Pasteur a ça la émission, allo la politique ou pas est bisoté. Nous on est là, si je suis là, c'est pour parler aux enfants de Dieu. Je parle que aux enfants de Dieu. Bato balinga nzambe, bato ba pengwate pour pasteur a sali mabi. Bible lobi na biso tout jijete enfin que biso petozala jijete. Pour nanini ko condamner à chaque fois s'il y a un acte posé par le serviteur de Dieu. Tout le monde a qui problème, il y a divorce, il y a pasteur Mbiye et plutôt il y a Mike Kalamba et affecta qui bananzambe belé, batu baloba qui va kokai kuluba, notre sœur Peniel puis abimi ça qui va vidéo donc Mike Kalamba ya bandara ko beta si c'est vrai ou faux entre parenthèses, on a peine ça si jeune à biso à l'éloté et puis on a vu la vidéo circuler sur le nom de pasteur Mbiye puis enfin batu ba qui kuluba vidéo wana eza fausse et longi wana eza ya Moïse Mbiete tomoni frère na biso Michel Bakenda élément na ye monanaki gloire à Dieu le frère a se décidé qu'il est là afin d'ananda parce que a se senta qui aza coupable ba sel nzambe belé ba vidéo e bimina moni ba sangi sous divorce ya José Nzita okutu ici et les cas. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui je suis là pour parler de l'évêque Pascal Moukou, que j'ai salué avec beaucoup de respect. On a toujours eu beaucoup de respect dans ma pasteur et surtout que Bao Bapé Sarabiso convient. Je salue le pasteur Jean-Paul Mayat Ali la foi. Je salue le pasteur Moïse Kapende. Pourquoi pas un grand bonjour à l'apôtre Mwanza Kamanda de l'église Fena. Merci à Josué Chumpanga de l'église Mieza, Jean-Paul Chitenge, je te salue. Je n'ai pas si ma pasteur n'a rien sur le Canada, Bambo Tebele, ma pasteur au Batalanga en France, John Tipamba, je te salue aussi.
aussi mon pasteur en direct des États-Unis. Nous avons tellement entouré na pasteur lorsque je vis une vidéo circuler au nom de Basali Nanzambe, chrétienne que je suis, je n'ai pas voulu me taire de façon que baloba ke bino so ke zalaki makambu ya ba comédien. Nous concernant des musiciens, on a toujours été là le premier ya koloba mais makamba Basali Nanzambe bofandara kimia non. Ce qui te garde à silence à ce qui concerne les hommes de Dieu, c'est parce que jugement na bango eza po na biso batu ya mokilité. Jugement ya Basali Nanzambe eza po na biso bandimité. La personne qui me mieux placé pour nous juger bango, ce Dieu. Bible le Bible Basali Nanzambe ba ozala juger 2 fois. Ils en ont bisota. Bible le Bible ne touchez pas à mes ouins. Le roi de Dieu ce sont ses serviteurs. Bon, ce qui pèse à vrai, ce qui pèse à fausse vidéo, on ne sait pas. Moi je ne suis pas là pour non dire ça batouke ça vrai. Et puis je ne suis pas là pour non dire ça batouke ça faux. Fausse vidéo plutôt. Moi je suis là juste pour parler na bana ya nzambe ya solo. Bato yo oyo bazwa n'office que message ya peu de la part ya avec mukuna. Bato yo babongola motema na nzela avec mukuna. Bato oyo nzambe asale la bango na nzela avec mukuna. Pourquoi le bolingi bo perdre konzima na bino? Pourquoi le bolingi bo perdre foi na bino? Pona bato mokili. Mokili lobaka, mokili kondana kaka. Nanya sala mabete. Nanya sala mabete. Basa nanzambe baza batu lokola biso. Basa nanzambe ba na makila pe ba na mai. Basa nanzambe ba na ba désir charnel. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit et ça la rabat trouve qu'à grâce moroboé n'a pas discipline moroboé baza un peu protégé pour n'a pas kota na mabete ni tete ça ba ni ton kutana bon na ba boîte to ko kutana bongo pe na baba vous croyez que bon pe baza na posa yo ka musique té baza la pe na posa yo ka musique mais par rapport à engagement bazwa pour na nzambe ko ça le nzambe pour na œuvre de Dieu ba mi pesa ba mi kabana nzambe yango problème o ekoeli mosali na nzambe. Il faut toujours avoir maele ya koloba, il faut toujours avoir nini yo koloba. Ce tobito qui est na Bible na histoire à Noé. Noé alali alangwe consciemment alangwe bon mon tout temps a mis la masanga batiela ki na masanga te bon ba ko servir yo mais bon tombolo verte jusqu'à ce que o langwa alangwa comme uvre ake alali mwana na ye ayatali apandi sango papa la limutakala azala ki maudit ka yete na tina 4e génération lelo oui excuse lelo oui batu ba oloba mukuna na yope pasteur na kata voiture na yope pasteur boye na yope banda lelo batu mususu wa kende plus loin to sambela kutu te bino moko basani na nzambe bo sala mabe. Il n'est pas Jésus, il n'est pas Dieu pour qu'il soit parfait. Jésus ibisaki batu nani oyo aza parfait abamba mwasi ya ndumba na libanga nani abamba ke na tangwa Yesu kutu mutu moko te ozaka kozwa libanga na ye po abamba mwasi ya ndumba tiko lelo nani oyo aza mieux placé osambisa mukuna azate bala na nzambe malade zoya butu pe moyi ba pandémie ebimi tozo lela tozo senga grâce ya nzambe. Mais pourquoi le loko telema na ce qui concerne vidéo ya mosali ya nzambe? Si c'est vrai, je la confirme pas. Si c'est vrai que eza mosali ya nzambe pona nini ko telema ko condamner ko bwaka ile mabanga ko lapider? Pourquoi au lieu au sala bongo pona nini te yo oza mwana nzambe nzamba yebi ko fuka makolela mawa nzambe et que mosali na elobi akoya lisusu te? Aza mosali na nzambe soka lali akuya telemi ya sokoli maboko ba problème wana e kite la bino bato o bozo sambu sa mosali na nzambe. Joël moya so balo ba mamba nzambe ye azo seka après ayebisanga akema ake église mutu nyonso tango mabe yaka tango problème yaka toyebaka te yango mndela benga balobango eza accident tango problème yaka mutu ayebaka te. Mukuna za pasteur na biso ba église aseka eza église moko te keza kaka na commune moko boye to baso bokeka na banda nde bokuta seka eza partout na poto boza na seka na Kinshasa wa seka ezali ba am combien bazala béni ba am combien bazala sauvé ba am combien bazala guéri par rapport à parole ya avec mukuna lelo pona vidéo ebimi nde bana na nzambe bolingi bobungisa kontima na bino.
lelo pona vidéo ezo circuler réseaux sociaux zo loba mokile loba kaka mokili no epesa mutu raison te mokile kondana kaka batu bazana ka pona loba batu bazaka kana pona ochola bazaka kana pona kozela si tout biso na internet ka kozela place ya mabe pona mutu asala nini aluka moyen okota ba vie non 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 na basali na nzambe te bible boyi na basali na ye bible boyi na basali na ye mutu simba musali ya nzambe za simbi nzambe directement bato baza concentré baza ouin baza bapakunza bapakola bango mafuta po nikolo ba mabe na bango ole to lo ba mabe na bango to la na c'est to senga miséricorde nzambe na ba vie na bango to senga nzambe de façon ki ba koya te lelo mukuna bimi oui vidéo e bimi to nzima lokwa bino bo nzima keza mukuna to nzimi bongo lobi ezala ya nani lobi ezala ya nani problème ya Moïse mbi ebima ki le depuis ebima ti lelo affaire eza tranchete et puis bato bakomo baka pona nini baluba je salue le frère Bali Bambi. Frère Bali Bambi, je ne sais pas si vous vous rappelez sous Kala parce que c'est un frère on a yebi Kala ba ne pena ba frère Bali ba bato ba yebi biso ba jo abida danzamba oka mingi baluba na yebi te so wa bato kutana ne na aseka ya matete abida danzamba oka ba nze baluba yango monaka so nze baluba beti bana nzambe mingi bazaka édifier sko lelo to comme mona ba vidéo ezo circuler tout autour ya ba salle nzambe tant est circuler tout autour à la salle nzambe ils ont affecté directement l'église ils ont affecté directement le peuple de Dieu pour battre mon sous on est en confinement boy le roi l'église exact bon on peut ba sambela te bon ba sambela pour pasteur alobi fuka manda fukami pasteur alobi télémandé ya télé pasteur habité au fondati donc ndenge l'église exact ya okangama corona et confinement et kangi église mais kangi lola te lo les a toujours yo fongama ils a toujours dispo pour no yamba ma prière ya bato avec mukunaza papa na biso avec mukunaza pasteur na biso toko tolérer mutu na mabete aza mutu toko lo bateke asali malamu na moni mutu mutu na réseaux sociaux pasteur mobimba na kati ya mutu qu'est-ce qui te prouve que c'est le pasteur c'est le vec mukuna qu'est-ce qui te prouve que c'est le vec mukuna ba montage eso salama du jour au jour na ba réseaux sociaux combien de jours bazo saluer ba combo ya bato na ba réseaux sociaux et enfin tozo ko découvrir et bima ki vidéo et bima ki yawa on a vu une sœur na mutu Moïse Mbiye botali Moïse Mbiye botali to lobby biso na internet. Allez après bah yo comprendre que c'était pas Moïse Mbiye batunyo ça va changer là. Qui vous dit qu'il y a une vidéo au ebimi na 19h 20h de Kinshasa batunyo ça va de confirmer que c'est l'évêque Moïse et l'évêque Pascal Mukuna. Et ça regrettable na banzimi nzambe. Et ça regrettable la façon peuple de Dieu ils ont réagi lorsqu'il y a un problème ils ont circulé sur basal nzambe on les biso tout aux la kana pour nous soutenir bango pour nous repousser bateau baza ba païen ils ont faire convaincre bango que non ils ont mosel nzambe non il faut pas juger l'homme de Dieu non aza loin de Dieu non korolo ba boité mais biso petozana pour nous soutenir ba o baza ba païen pour nous soutenir bango ya koloba mabe na basal nzambe tozo zelani tozo zelani nzamba betela biso maboko ndenge to humilier mosali na ye nzamba betela biso maboko na ndenge tozwi vidéo ya mosali na ye to publier yango nzamba betela biso maboko na ndenge o tozolinga vidéo ya mosali na nzambe ezala partager ba papa na biso ba pasteur na biso banzimi mususu bazalaka na kaka pona pasteur aloba banzimi mususu bazawana bakomisa ba pasteur banzambe bosenga nzambe apesa bino sagesse pene intelligence de fois si on sale loko faut que le carapé koye ba consentement ya nzambe zani. Si vraiment la vidéo est vraie, moi je dirais à notre maman, la maman avec Mukuna, de garder toujours le silence plutôt. De garder toujours le silence. Moi si azam toi azam tema munene, moi ça moi si o aebi ko supporter, moi ça moi si o a bomba kamakambo, moi ça lokola sanduku. Je dis si la vidéo est vraie, notre maman, je te demanderai par l'amour du Seigneur, oh garder silence. C'est la femme forte. Gardez silence na yo internet oh YouTube oh et même là nango ba tout solution té il y a toujours des problèmes dans les réseaux sociaux mais to tika la mona té nini to mona que réseaux sociaux et jouer là mon tout problème moko gardez silence si la vidéo est vraie
Et ça les a vraies, et ça les a fausses vidéos. Maman, moi je te dirais toujours de garder silence. Zala moi aussi, namote mamounini. Kolingate, ozala lokola bande comme susu, ba o eleka ki liboso, lelo oyo, et comme shit même, et kenda ko affecter même ministère na bango, batum susu balo ba tokanga église ya ACK. Je ne suis pas là pour vous condamner. On a opinion, on a point de vue, on a ça par rapport à la vidéo tant Atali. On a eu à regarder, mais avec beaucoup de douleur. Pour moi, c'est un papa. Pour moi, c'est un pasteur. Azap papa en bananaye. Azap papa en bakokonaye. Et là, bon, peut-être biso total à tous ceux qui peuvent avoir ta musique à famille, alors famille. Et bon, famille. Na minute oh bazala ndenge nini so vidéo ezavre. Toi tu crois que ndako wana lelo la ine sengo. Vous croyez que na kata ndako wana lelo même na tango bazana kimia. Mutu moko zana kimia te. O se kalika mopozi muninga na yo. Bonjour et côté là. Et l'homme non pédé na dabiso nyo story na ba vidéo. Ezaki non to beba na ndena bato wana te. Jo to beba na ne ba vidéo analyse sur kili. Nana yeba ki lelo wabini sa vidéo au nom avec Mukuna. Qui? Personne. Alors on doit toujours être prudent, on doit toujours se préserver. Koeba nini tozo sala, koeba nini tozo sala, place nini tozo kende et pas nani to ke kokutana na ye. Kande na lobaki, batum susu lobaki za politique, batum susu loba ba parti politique na deux mission na mamba politique et talingaité. Je ne suis pas là pour parler de la politique. Aujourd'hui, je suis là pour parler de l'évêque. C'était pour un message pour le soutien de l'évêque Mukuna. Si c'est vrai, la vidéo est vraie. Mais moi, je n'y crois pas. C'est un montage. Ce qui est vraiment vidéo, c'est un montage. Tout le monde m'a cassé bongo. Il fait qu'à ça, il fait qu'à tout le monde m'a cassé bongo. Mais nous allons écouter. Montage, on peut comme m'a cassé. Ah, c'est là. Tout le monde, les autres, c'est quoi? C'est les pembe. Pardon. Voilà, merci beaucoup. J'étais là devant vous juste pour un peu comme Kakosulula concernant Moussel Nzambe avec Pascal Mukuna. Il y a l'église, il y a ACK, précisément il y a Bondal, mais papa il y a ACK Nyonso, Bana ACK, Bana Nzambe, tous à toujours soudés, tous à toujours unis. Pour nous fortifier, pour nous soutenir au hasard l'homme de Dieu, notre pasteur l'évêque Pascal Mukuna. Disons tous, je suis Pascal Mukuna. Restez toujours branchés sur Dada International TV. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais déçus. Vous avez besoin de nous contacter. Le numéro est affiché par là. Au Union Suézaba Fondation. Nous avons déjà appelé à la fondation. Nous avons besoin de sport. Nous avons besoin de publicité. Nous avons besoin de la salle de fête. Nous avons besoin de l'activité. On est toujours disposé là 24 heures sur 24 par des réseaux sociaux. On est toujours là. Merci Joël Mola. Merci Sijan Donga là. Merci à la grande famille de Dada International Télévision. Des gros bisous à ma fille Thérésia, qui est la plus belle de toutes les filles. Anthony Kanyaka, le plus beau. Je salue aussi ma grande famille Kanda Kanda partout. Merci la grande famille, la famille de ma maman. Je salue ma maman mère top. Kilo Ambo commence à la génération. On a salué Mbassignon sur Amaël et l'enquête théâtre. Na Bami Balignon sur Amaël. Merci. Tous à la toujours soudés. Tous à la toujours. Nini par rapport il y a événement et puis avant et les calango et la vie continue toujours. Restez toujours branchés sur Dada International TV. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission Plusieurs options avec Dada International, la femme a plusieurs options. Au revoir.